Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nayebisaki bino nakanisi batu oyo balandaka 5 minutes depuis kala. Nayebisaki bino 2020 oyo politique ekokoma elengi. Mais il faut avoir les nerfs solides. Parce que na moni ba misusu ba komi kolemba. Parce que politique oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko memela biso na mboka na biso président mokote ya Congo asi asalango. Na lobi ke président mokote ya Congo asi asala yango. Yango na il faut kozala na ba nerf solide. Mobutu ayaki Kasavubu akufi Muze aye Mobutu tula mwisi ya zaza. Donc nanu tokutana te na ba président mibale ya kalana sikazali. Donc boyeba ke président na biso Fachi Beton il a affaire à des étrangers, à des Rwandais. Donc politique au Félix Antoine Tshisekedi nakasi bato bazalaki neti bato bazalaki neti pessimiste ba comprendre que Félix Antoine Tshisekedi aza grand politicien et puis grand stratège. Nakanisi déjà bon raisonner que makam torolobela lelo ezali rencontre oyo witiko salema entre président na biso Fachi Beton na Kanambe. Donc but ya mission na biso ezali yango oyo tokolobela yango parce que bobi que 5 minutes et kiti sakabatu mitema. Parce que tout le monde congolais a commencé à palpiter moko na likambo oyo il faut soit palpiter. Boye ba ke makambo ezoleka entre président Nabiso Fachi Beton na Kanambe et sa politique. Et puis sa politique il y a haut niveau. Donc boza la calme. Boza la calme, boza la calme, bolanda 5 minutes na kanisi après yango motema na bino ekokita parce que le loto kolobela rencontre oyo il y a président Nabiso Fachi Beton na Kanambe. Donc Kanambe muta witi kingakati ayiko kutana na président. Donc aye pas président de la République. Parce que le président de la République a moko Kanamba witi na kingakati ayena sele kokutana na président de la République. Bon mon bino moko position ndenge ba vandeli mo konjamboka azali boye ba invité bazana ba pembeni. Donc tokolobela yango nakati ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc bo zwata na bino soki ozali na besoin kondo suba kende ko subata na internet ba tchaka pause mais landango en live ko tcha pause te. Boza la calme. Nako seplisa bino na kati émission o parce que Congolais comme na palpite Congolais comme ko tcha polémique ne sika oyo ya ko tcha polémique te do bino bo kansa Félix Antoine Tshisekedi ayuma aza kebe aza mbendre do batnet ya FCC net Kanambe bino bo kansi que Félix Tshisekedi a mastane ou bien azolingai eza politique makambo balbaka na moyi yango balbaka na butute makambo oyo politicien azali ko loba na munoko na ye yango mutu eza na motema te. Yango bo mona ba papa kala na ba mama kala soki mwana koti politique ba bien mwana baby mwana ko muta lukuta politique ezali politique eza jeu de système ezali jeu de dame te politique bato ba kufa kana yango politique eza jeté donc na kozongela to détailler yango mais avant to banda émission na biso na lingi vraiment Naïb Sabino qui est famille journalistique, donc il y a média, tu ko bungi sa icône au penza pesaka bilengi wa bandeko pesa penza bilengi na télévision na biso Télé Congo, Télé Zaïre, RTNC, donc au moni penza que présentateur journaliste au mona penza zo sala be mission musicale azo sala donc be mission nit ba kin show ana ba kiniki so sentir penza be charisme na elateli donc tu bungi sa journaliste monene na kombo ya Benoît Lukunku. Bozomona ba Benoît Lukunku wana ozomona pena ba mastane donc Luambo Maki a dit ba tabule ozomona soka yambi musicien na kati ya plateau complexe exact ozomona pena musicien zo respecter mutu parce que autant déjà ndenge mutonga lati na ndenge azozomona peza ke elengi mais musala wana beba
surtout tant internet et musala wana beba donc musala moko donc noble et commandé ya ba senzi na batu moko ba complexé donc ayambi invité ou invité banga kaye yé mutaso banga invité donc musala beba vraiment et beba bil bogas ndenga na sala bo penza ke e o musicien be mutu moko tindanga na loba makam parce que charisme ezali ya wana musala o il faut oza déjà na charisme oza pe na ba moyen parce que mutu ko saka na ote ba Benoît Lukunku wana bazali ba modèle donc vraiment mawa trop na famille na ye moi na ye on a yebi vraiment nazo présenter ba condoléances au a produisa qui petit nanga Blaise Boula na album na Souka donc vraiment toutes mes condoléances vraiment le plus attristé na ndeng toito bungisa vraiment Benoît Lukunku na Portugal lelo vendredi na 7h du matin à Outaki ko tikabiso vraiment ezali mawande na lobaka rake la terre toujours insatiable et les mbaraté ko égorgé bato o nyoso tout aux arana bango na posa batika na mukili mais ezali makamba nzambe mutapesaka nzambe pas zoka donc vraiment toutes mes condoléances na famille Lukunku donc vraiment modèle na biso yewana donc on mona que tant tout ça devant bilbo ba chez ngada changer machin il faut ko pesa bato bazotala yo elengi puis ko pesa bango respect à partir ya accoutrement na yo donc vraiment mawana passe na motema mais vraiment il faut qu'à toi enchaîner donc vraiment tozali vraiment de cœur tozali ko partager peine na famille Lukunku donc yangwana nouvelle fallait to banda yango nouvelle moko triste nouvelle moko nécrologique donc après wana avant to kota na sujet na biso oyo ya lelo na nina sala mise au point na émission na salaki lobby oyo na lobelaki coronavirus et yaki na mboka na biso moni congolais émotion congolais comme masusu ko réfléchir bien té parce que Olingi Félix Antoine Tshisekedi était comme présent Olingi UDPST Olingi Baloubate donc raisonnement n'a eu comme limité donc le moso yal au bandi ko révesser karapo et pesa kara mobulu mais ce que Olingi Félix Antoine Tshisekedi était Olingi UDPST Olingi Baloubate mais tikala na raisonnement quand même il y a bon moto tant makambo de bimaki balobi nini donc mboka na biso ministre ya santé publique bakosi ke tozuka ya corona bakoseleli ndeko na biso po bazwa soki 10 milliards wana o bazo pesa bato après tant nga na telemeli makambo on a fait raisonner bato bazongi na temps combien de coups filinga na zui bazo féliciter nga papa pezo soli bien mais bamsu babenga babe o non tolobeli makambo ya coronavirus te tolobaki ke na condition ni batiaki bango mais bato mso moni so do biso to vai na poto awa to comment ko comparer poto na Afrique ezali Afrique ya ngoto sulu ka Afrique est développée Botika ko tia les bateaux dans les roues na Félix Antoine Tshisekedi a faire développer mboka na biso to comme na ba condition ceux qui batie na ba condition bino mboka na ba condition o ba ko tia kuna eza ba condition moko net na ba mboka ba poto mais bolobela ki condition te bobanto ko lobela ke donc ministre ya santé publique a kosili ndeko na makambu parce que alinga ki azwa mbongo mais nani yango alingi ko akoyi ko sepela ke wana za ndeko na biso mwana bandal kinois azwa malade wana to ko sepela na yango te to ko pe ko sepela te malade wana kota na mboka na biso parce que e ko pesa donc mo bulu ya ko sakana te mais mutu aye na frontière mutu akoti na mboka na biso awiti na France ezali na maladie ya coronavirus ezali awa a présenter ba signe moko ezola sa neta za na coronavirus donc bilo soko bolinga yini bilo soko bolinga batika ye akota basali eloko moko te mais ezali normal te basali masolo oh il fallait basala ba français balobani mieux vaut prévenir que guérir mieux vaut prévenir que guérir yangwana l'état na biso esalaki bazui mutu wana batie na pembeni ba vérifier ceux qui ezali malade yango ou pas siko mabenini ministère ya santé publique asalaki mabenini ministère santé publique asalaki donc bino bozali ko reprocher ministère ya santé publique na musala asali ya prévention parce que na cas o ya coronavirus bino bozali vraiment lelo ko mona ngo mabe peuple congolais to linga mboka na biso peuple congolais soko lingara Félix Antoine Tshisekedi te soko lingara UDPS te soko lingara baluba te mais raisonnaka na makambo ke so likambo ka ye okomi ko loba bilobela lelo tanga na sala émission wana bat bazongi na temps bakomi ko s'excuser o non ezali ndenge wana te to boité basalaki musana ba madame mais congolais na yebsa bino émotion to longo l'émotion so likambo ye congolais za zobate
analyser yango avant obanda koloba makambo. Heureusement donc c'est plat que 5 minutes avec César Ngadi Zalaka wana pe et ko Zalaka wana pe ko tike la cabine tante donc so likambo ezali to ko telemelango pour to pesa cours éducation civique. Donc yango wana sikoyo toza ko kota na masolo oyo eti nyamu batu ba lembi nazomona batu ba lembi na ebite ba congolais ba komole ba bino bozo sakana na makamba bengi politique ezali neti course à marathon. Donc to zali na kati ya masolo papa Tshisekedi azali ko opposant depuis mbula nini yango IDPS ezali opposant depuis mbula ni ba ozo pouvoir na 2019 ans basali combien de mbula opposition eza pasi na pema. Donc Félix Antoine Tshisekedi azali na coalition na PPRD basali coalition. Donc ndenge zawana basanganaki bon yebake bango bazalaki majoritaire. Donc PPRD bazalaki majoritaire na parlement. Donc etindaki bango donc na ndenge ya constitution bango mutu barobimisa premier ministre bango mutu barozwa sénat. Donc wana ezali faute ya Félix Antoine Tshisekedi te ezala bato babando kansa question ki fayulu aye ngo sala matin ngo sala ka équation moko wana sikoyo tango sala mindenge wana bango pe soki babimisi premier ministre bango to bako former gouvernement. Siko Félix Antoine Tshisekedi grand facette ça sali tout que toki na coalition et non cohabitation. Siko bazali na coalition. Siko yo bino bokanisi que Félix Antoine Tshisekedi bakutani na Kanambe. Bino bokanisi compte rendu oyo tomoni caméra sali. Bino bokanisi siko yo Félix Antoine Tshisekedi akosolola ndenge ni parce que bazali na coalition. Na miswa bato azako solola na ndenge coalition bino bokanisi ndenge Félix Tshisekedi ba pesi na compte rendu asoli ndenge wana yango mutesa na motema naye boule oyo Félix Antoine Tshisekedi azanango na mutune mutu moko yebi boule ya Félix Antoine Tshisekedi te mutu moko ko boule na place à Félix Antoine Tshisekedi te présent na biso et puis bo yeba na yebi sibino loba ke 5 minutes ezalaki te bo yeba ke ba boule oyo bino bozanango nyoso tu wana eko salema. Félix Antoine Tshisekedi aza zobate aza mbendete aza keberete donc ayebi makambo nini azali kosala ezali politique okoloba ke na sa moto mozoloba non mais na munoko bimisi oui soki bakutani donc bino bozo boule penza ke Félix Antoine Tshisekedi donc abikaki na makambo avion bato wana baza ba faux bato bino bokanisi penza Félix Antoine Tshisekedi ti avandi ndenge wana azo solo na ndenge penza ke azo solo na ndenge politique. Bino bokanisi bomonaki na ba période moko avant Tshibala longwa na primature donc na ndenge soki protocole de salami Félix Antoine Tshisekedi azaki obligé azo pesa Tshibala mbote. Bino bokanisi pesa Félix Antoine Tshisekedi so ezaki politique te a pesa Tshibala mbote ako pointer écoute ko pointer mais ko sala ngote pa pesa na sa motema boyi makamina zoloba donc zwaka mbote mais muto penza fiti donc traître au sakana te zila yo benda na kalate mais o sekaka mais na sa motema boyi bité. Si ko problème nini que bo komika ka boy palpite na likamoko palpite likamka boy palpite bino bokanisi penza Félix Antoine Tshisekedi donc na boule ne penza azali ne sengo penza akeno yamba Kanambe azali ne sengo te mais esengi ndengwa so Kanambe asengi basana na coalition akoboya te mais boule la Félix Antoine Tshisekedi boule wana biso tozo kanisa boy bake ekosalama donc nazo tika bino bolanda compte rendu oyo caméra à lobby concernant rencontre ya Kanambe na président Nabiso Fachi Beton. Enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, aborder la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétences et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2. En ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CACH et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix
et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencée à 15 heures, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerhe Lwakanyigi, directeur du cabinet du chef de l'État, je vous remercie. Binomo Botolanda, donc boki compte rendu wana ezali na marque à coalition. Donc compte rendu wana nyoso to ezali ba mascarade, eza mascarade. Bolanda wana tseli politique, omoni politique yo Félix Antoine Tshisekedi a sala. Na ebisi bino ke banda Congo e banda président moko na sala ngote. Parce que Mobutu tango azu pouvoir Kasavubu azate, Mouzé tango azu pouvoir Mobutu azate. Kanambe tango azu pouvoir Mouzé azate. Donc, Oyo Félix Azo Sala, donc Azo Laxabatu Kazali, vraiment grand politicien, grand stratège, ceux qui au Saliango G au Payotikali. Donc, Félix Azo Sala Bamakamomoko Boye, donc vraiment ceux qui. Donc, Nzamba Lingibiso, parce que mon thème Oyo Félix Azala Ngoso Ezagi Batu Mususu. Ah, mais les Makamususu et Kenan Deg Mususu. Donc, toujours présent Moko, Nzamba Tchaï, mon thème Pio, donc. Bas la terre, donc calme, atazo boulele, mais oye bate kazo boulele. Mais ce que vous avez dit, tempérament n'est pas biso bonde to zalaki bo. Eh, kanambe ça zo ba ni makoko donc kanambe ça angwata makara mais surtout na livraye. Mais Félix Nzambe a tiré biso mutu ya motema malamu neti Félix. Na epsi no peuple congolais to zala calme. To zala calme to pesa confiance na présent na biso o ya zali wana Fachi Béton. Fachi Béton yé mokazana a yébike mandat na epo ekende bien kanambe fazalate. Bozomo na bamisu ndengi na kota kanambe baza bien te. Bozomo ndengi bazali ko kanga batu lobi a lelo na tongo donc PDG oyo ya banko Bank azana boloko azoli mbala déjà. Donc bazo kanga batu moko na moko pesi batu ya kanambe donc bakomi na ba palpite parce que ba yébike moko na moko azokende. Félix Antoine Tshisekedi a yebi makambo biso to tal biso to za libanda kutu do to zo bulende ngwana libanda za katite makambo Félix Antoine Tshisekedi azo mona kuna biso to yebi yango te parce que ko agir lem suna ndenge biso to zo lingela te parce que yaza na kati ya masolo to za la calme peuple congolais bo kanga date ya émission oyo ngana saleli bino na ko tuna bino un jour na bana yebsaki bino ni bo yeba ke babul o to za nango kanambe bako liaye Kanamba ko liama et puis batouana tout donc bakozwa déboulonnage automatique boza la kutu calme mais ndenge bakuta ndenge wana Félix Antoine Tshisekedi bazana coalition bazana coalition bino bolingi suka solani donc a solana ndenge ke de bakomi déjà na guerre rien du tout a ko solola na ndenge diplomatie na ndenge coalition donc azo solola na marque wana mais na sa motema ezama solo ba kadia pemba n'esprit vive la musique. Na pesi bino exemple na Londres biso zali kunat na salle baganga président de la République Kamerhe muyibi folongola ye président de la République alobaki et ça kendeki na ndenge o ya mai ya mabe na ndenge batu balobaki parce que Kamerhe azali directeur ya cabinet na ye o mondeka memaki yango te ah de nani Kamerhe azali directeur ya cabinet nanga na sepelende bobetele maboko. C'est ça la diplomatie, c'est ça la politique. Mais attaque ou d'ailleurs, mamakamouso a faux ezali, a koko lo bangote, kanambi lo kenspenza que Félix Antoine Tshisekedi azana tana ye, ya ko bepisa ko yamba kanambi. Azana ngote, mais politique et tindi ndengi wana pe compte grandi, nandegi ba sololi, mais politicien na epsi bilo politicien o alo bana mo yango lo bana budute, o alo bana mnokone yango mutakansa na mote mate. Boza la calme. Boyeba que Félix Antoine Tshisekedi a yebi que po asala makamone bien, batwana ba ko zate. Do bino ba boule penza que Félix Antoine Tshisekedi bango lié un avion. Ndé to zala ki bo Félix Antoine Tshisekedi donc angoko liam en avion style lombeto lo bamakamususu mais mouton bino bo kansa donc ayeba ke bangoko barré à partir avion akensu ko va na batwana ayebi makamunyo surtout biso to zo boulé ayebi mais biso to zali banda
Yé azana kati ayebi masolo ni azali ko sala bo pesa ye confiance azali mwana mboka akoki ko trahir mboka te parce que yendenga zandenga wana kanamba zo sala ngopo na masolo na bango a PPRD mutu muso azo sala ngopo na parti politique na ye mais Félix Antoine Tshisekedi o azo sala ezali pona intérêt ya peuple congolais parce que azali président ya peuple mobimba Congo o azo sala ezate ke pona IDPS azo sala po na peuple congolais mobimba donc to marqué une courte page publicitaire de Boebika qui partenariat oblige donc tozali na Romain Ilunga les grands traiteurs au Yazala na Belgique mais azali na mobilité partout na mboka nyo surtout au Bengaye Aroyaza le grand traiteur au tozali na vraiment en partenariat au tozali ko recommander bino bo sala rappel na ba fête na bino na makambo nyo surtout et puis deuxième partenaire na biso Boebika ezali décodeur ya Sepela TV o tiaka bilengi o ba congolais balanda ngo avantage nango ezande na bisa bino ezali eloko muke o tina poche o meme ngo partout et sika internet ezali au branchango au tali ba émission ba makambo surtout aux amis nango besoin donc restez connectés sur cleboaoriginal.com bolanda ba bande annonce mibale ya ba partenaire na biso. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza kati. Ba chaîne ya Congo eza kati. Ba chaîne ya Londres eza kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza kati. O parti BB. O CFAIO eza kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo botolanda ba partenaire na biso mi balé on a ba penza bazali ba partenaire mo éternel donc Romain Ilunga les grands traiteurs au azali na Belgique donc numéro na ezali ko défilé bo bengié ba primo ko ezali malam bo bengi de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vous mandez na epsa bino ga il faut to consommer congolais muninga na biso soka sali et loko il faut to chaye maboko donc deuxième spot bo monaki ezali ya Sepela TV décodeur oyo vraiment ezako pesa biso bisengo o ezali eloko ya bana mboka donc bo hésiter te bo s'abonner bo bengi bo kozwa vraiment ba prix ya malamu donc vraiment eloko na lingai koloba
lisusu donc parce que tokomi vers la fin émission na biso do peuple congolais tous à la calme totika ko paniquer totika ko lemba lemba parce que politique eza politique. Félix Antoine Tshisekedi a ko décevoir peuple na été azali wana po na biso. Donc ceux qui tozali komona kanambe donc etangami ke il faut ba mona na air mo bazali na kati ya coalition mais makambo pe toza komona na mboka na biso nan to mona ngote ba président katan ba yaka mususu akufi ube mususu akimi o makambo tozo mona ke ekomi ke na mboka na biso toza na président kala na président sika nanu to moni ngote yango na pe ezali ko tinda ke polémique ezalaka tout le temps mais boye ba ke président de la République na biso azali mwana mboka azali kinwa azali noko azali yaya donc ayebi masolo oyo biso tozo beta parce que tant tozo sabino boto yebi makamni tozo sabino ayebi yango mais politique eza kotinda ke okoko loba o solo la lem su ndengi il fallait o solo la neti na privé tozo solo la na ndengi ya diplomatie na yebisi bino ke oyo politicien lobaka na moyo yango muta lobaka na butute oyo politicien lobaka libanda yango muta lobaka na katite donc bokanisa te ke soki kanambe bakutani na fachi béton et comme ceux qui ndengini batu ba lembi bo lembate parce que politique ezali makambe belé et puis politique ezali donc ezali marathon toke na 2020 oyo bilengi na politique na mboka na biso ekota donc tous à la calme to pesa confiance na président na biso parce que ceux to komi ko lemba ye sika zali wana akolemba biso faut amonake atali kambezali to telemeli yango tozotiaka maboko parce que akoki ko décevoir bisoté mboka na biso ekomi na bisengo mboka na biso ekomi ko zonga esika ezalaki mboka na biso ebebaki na lera kanambe nazali ko lakisa bino botala nanu ambassadeur première fois ambassadeur des États-Unis a intégré na mboka na biso donc comme olata bilamba neti biso comme olia neti biso donc akei kuna na kasai kuna na kananga zo beta mutu ashi donc oleka kutu ba congolais bino moko botala na bilili durable en insécurité, élargissement des discussions, concertation sur gestion des conflits sociaux de la communauté. Donc bino moko bomoni donc bisengo oyo na be étranger ba komo mona ke mboka na biso ko bisengo ba komi ko bina bo est-ce que na l'air kanambe ambassadeur wa ko bina bo na l'air kanambe ambassadeur oyo ko bina bo botala ba professeur ndengi ba komi na ba salaire et kitoko ba rappel na bango na la sabino photo bozomo na professeur ou monsieur instituteur ou position azui na table bino bokansi na era kanambe instituteur akozwa position na table bo akokuya te na banzala parce que ba professeur ba komi ko tangisa bana bazoya na courage ya otanga parce que bazasu na makamba ba minervalte donc mboka na biso zali ko kene ba soda donc ba salaire na bango donc ba soda bango et triple bazo ba ndako asika bazo sala nyo surtout président na biso to s'en sortir et puis bino tozana ne tumba na le silité bo bando lemba ezali politique boza na confiance na président na biso ayebi makamuni nazali ko sala boyeba ke kanamba ko liama donc sûr et certain ceux bo monique bayambi ezali politique so bo monique ba solo ndengwana ezali ba compte rendu ya politique na ndenge ya coalition mais ezali teke makambo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko kanisa na motema ne donc peuple congolais boza la calme boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi Kisabino motema soki likambo zato yebisa bino soki likambo ezali tokoloba soki likambo ezali tokoloba boloba te ka César Ngadi Karajalo non soki likambo ezali tokoloba soki likambo mabe tokoloba ezali te ke soki likambo ezate to bano ko inventer neti ba pangiste mususu ba journaliste ba sala rapport kaka na ko loba makambo ezanga tina biso to ko sala ngote mais soki likambo ezate mais biso but na biso ezali ande to sabino tozali ba collaborer ya Félix Antoine Tshisekedi tezawana po to pusaka ye to pesa ye conseil to lobaka makambo oyo esengeli to loba donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na sabino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours comme je dis friand de vos commentaires, de vos observations, suggestions, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site cleboaoriginal.com. Boibikaso na komina suka donc base mutu esimbara masolo ya 5 minutes base mutu pesa ka ba idée bo mona ba émission musu to sala ka ba idée oui ta rappel libanda to y a to développer donc base to jamais ko saboter base et sika ezali éparpillé partout dans le monde to banda toujours nos honorables députés
Ziko Mayele, le député indéboulonnable. Merci, Nanyo Sotou, au Salarapo Namboka Nao, ainsi que pour 5 minutes avec César Ngadi. Ok, Kuna na Katia Londres, pour na le maître Oueramukuna, Bambote Ebele, Oueramukuna, les grands patriotes, Bomona qui na visite à président de la République, Moussala, Oya Salaki, Ndimamaki, partout dans le monde. Donc, na Katika Kaya Londres, Toropesa, Mbote, na José Kanoa qui kakamène, José Kanoa qui kakamène, ils allaient par obligation qu'ils allaient na Kati, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, to zongi awa na kati ya Paris pour na repesa coach Jean-Luc Oluamba coach donc ba mbote ebele donc na nyoso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Val de Fontenay pour na repesa Mamu Adel Yombo ezali mama oyo a salaka nyoso tout pour na babano ba bengana babano yo donc ba rejetaye azoka bango à Edarabango, donc na ba ONG naye donc Mamou Adel Yombo, merci et puis na moté manoé Lamou. Toujours Naval de Fontenay, surtout Naval de Fontenay, jamais Torobo ça fait partie du bureau donc Stéphane Jocol, merci à trop. Nanyo surtout ça le rapport on a 5 minutes avec César Ngadi. Donc comme tu sais, donc le bureau doit fonctionner à merveille. Tokei nakati yakisa ça pour na repé ça. Niki Nyanga, donc Niki Nyanga, maman sociale, donc il y a Azalina Kisasa, même Sabino, Bato Balandagana Kisasa, donc Nazala vraiment très touché parce que on va méga, ils allaient rotanga, mais Vandara vraiment ti Nasuka, tali émission ti Nasuka, je suis toujours touché sur Nazali Kolobela, Batu Oyo Bazali Ko Landabiso Nakisasa, donc maman sociale Niki Nyanga, Mbote. Ebele et Sikayo Ozalito. Et on a Katiamelin pour nous repérer sa Francis Elanga Mbote. Na moi c'est Nene Makumbu donc ba Mbote Ebele parce que on va aller fidèle des fidèles il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami ainsi que Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dengnaïb Sarabino, Bolanda, ba rencontre te ya bangomi balé, Kanamba Liama, Kanamba Masolo, Nambunchu, Penadikos. À très bientôt.